Ubangi Mokulungande, Domo, Tokos, CAA, innovation, cette fois-ci, à partir du 9 octobre, à Talisimi, Sunae, na province ya Sud Ubangi en général, Péville ya Gemena en particulier, Bana Gemena, Oyo ezali vraiment ya bino, CAA, Azongi Selibino, Bavol naye ya Kinshasa Gemena Kinshasa, Oyo Ekobanda Kosalema, chaque lundi, jeudi à travers Airbus A320, sécurité, confort, na expertise naye ya 30 ans na service ya peuple congolais, CAA, kiese na kiese. Boye bola muna bolandi ya journal ya peuple info lingala mbote na bino bisikani ostu bozwa mitofungoli basangola biso pona kotal sabino ndenge ba honorable député nationaux bazalaki na séance plénière mokola lundi 9 octobre da bokambemi ya président Christophe Mboso pona koyeba oyo elobamaki kuna bolanda commentaire ya héritier Mapindimi. Nationaux se retrouvaki na ba après-midi à lundi 9 octobre oyo bazalaki dirigé et pas ya professeur André Mbata Betukume Somango oyo azali bongo premier vice-président ya Assemblée nationale boye bake plénière oyo ezalaki essentiellement consacré na projet ya loi relatif na ba bureau ya information pour na crédit bik na mokuse présenté et pas ya vice-ministre ya ba finance Onenge Selemimpa et pas y projet oye pour na ko parachever ba réforme atamé na secteur ya ba finance publique bo sengeli koyeba ke ba bureau ya information pour na crédit bic na mokuse ezali société commerciale agréée na Banque centrale du Congo et pas y ezali ko effectuer na titre professionnel habituel collecte compilation stockage traitement y a ba donné peu information bar source public peu ba fournisseur diffusion y a ba donné peu mise en disposition y a ba utilisateur y a ba rapport y a solvabilité peu ba service y a kobakisama conformément na accord signé entre ba parties projet y a loi oyo ezali na objectif projet y a loi oyo ezali na objet y a kobakisate madame Onenge Nsele a fixé ba modalité y a constitution y a agrément y a administration y a exercice y a activité y a contrôle paie y a supervision y a ba bureau y a information pour na crédit na République démocratique du Congo paie conformément na article 202.36 y a constitution y a le 18 février 2006 ndenge ezali modifié na mokolo na lelo na débat général y a projet y a loi oyo ba députés nationaux ba observer que matière oyo eza ko relever réglementation ezali pona koloba ke gouvernement a kokiko agir de manière réglementaire na matière oyo pona kosuki service ministre ya ba finance a sollicité 72 heures pona akutana na ba préoccupation ya représentation nationale. Le 10 octobre, Yamvula Nyonso Mokili Mobimba est célébré la journée mondiale ya santé mentale. Ndepona kokundola journée yango rédaction ya info lingala emeki mwa moke kolobela yango bolanda. Journée mondiale ya santé mentale 2023 ezali occasion pour na batu pe ba communauté ya kosangana autour ya maman na likambo oyo. La santé mentale est un droit humain universel pour na koyeba motuna mingi bosengeli komema ba action pour na ko favoriser pe ko protéger santé mentale ya moko na moko en tant que droit humain universel. Santé mentale ezali droit humain fondamental pour na bato nyonso moto nyonso quel que soit esika azwami aza na droit ya meilleur état de santé mentale aza na droit ya kozala protéger contre ba risque pour na santé mentale aza lisusu na droit ya ko bénéficier na soin moko accessible acceptable paix ya bonne qualité kobakisa liberté indépendante paix ko intégrer na communauté na ye bonne santé mentale ezali essentiel na santé paix na bien-être en général nzokande parmi les 8 personnes na mokili mokote kati na bango azangisi te kozala na problème ya santé mentale nzokande ekobimisa ye na santé physique na bien-être na ye ba rapport na bato
pe ba moyen ya subsistance ba problème ya santé mentale et touchaka mingi ba adolescent pe ba jeune moto oyo azali na problème ya santé mentale akoki kozala privé te na ba décision oyo ezali kozwama bosengeli koyeba ke ba droits humains ya bato oyo bazali na problème ya santé mentale ezali vraiment largement bafoué ebele ya bato bazali exclu na vie ya ba communauté na bango pe victime na discrimination nzokande ebele kati na bango bazangi accès na soin moko ya santé mentale ya malonga nzokande bazali na besoin ya ko accéder na communauté pe kozwa ba soin moko ya OMS azali kokoba na collaborer na ba partenaire pour la santé mentale ezala valoriser, favoriser pe protéger kobakisa lisusu kozwa ba mesure na lombango pour ete baeba na ko exercer ba droits fondamentaux pe bazala na accès na ba soins de santé mentale ya qualité. Secrétaire général et autre vision du Congo, Maître Magloire Kassongo a kenda qui prier na église Gosnak Fellowship et pas iwapi akabola ki ba mama puta. Héritier mapindemi iga ontingi bazaki sima na compte info lingala. Lokola mo Christo Malamu, Maître Magloire Kassongo, oyo azali secrétaire général ya autre vision du Congo, AVC na mokuse, parti cher ya autorité morale, Maître Dide Boudimbo, akendaki na église Gosnak Fellowship oyo ezwami na commune ya Bumbu pona kosambela pe kotika mosala na ye nyonso na maboko ya Nzambe. Azalaki ye mokote azalaki accompagné na molongali na ye oyo azalaka penepene ya Maître Magloire Kassongo pona kopesa ye ba idée ya malamu ndenge kaka bino moko bozali komona présence ya Maître Magloire Kassongo oyo azali pe coordonnateur adjoint ya AVCA tango akomaki esepelisaki ba fidèle nyonso ya Gosnak Fellowship na ndenge ya kosakana te, surtout que Maître Magloire Kassongo azali nouvelle énergie pe réserve ya politique ya République démocratique du Congo muto ya tondi na ba idée ya makasi pe ya malonga po na développement ya RDC. Papa yenza le silindenge kaka balobaka Maître Magloire Kassongo ayaki maboko pamba te ayaki na don ya maputa ebele pona kokabela ba mama nyonso ya Gosnak Fellowship oyo batondisamaki na sengo na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona ba mama veuve pe ba nyonso bazalaki wana moko na moko azalaki honoré na maputa kitoko oyo Maître Magloire Kassongo apesaki bango ndenge bino moko bozali komona esengo ezalaki vraiment makasi na politique ya République démocratique du Congo lelo pona kotala ba vision ya développement esengeli ko compter na Maître Magloire Kassongo oyo azali ko défendre comme il faut vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo payé azali ko pesa esengo et pas ya autorité morale ya parti na ye autre vision du Congo Maître Dide Boudimbo. Kara Kiangata cadre ya FDC a azalaki na week-end moko très chargé et pas iwapi atambola ki na ba église ebele ya district ya Tchangu Héritier mapindemi domi bendelo ngonza ba pesi bino ba détail. Weekend ezalaki très chargé pour na maman sociale, maman ya Boboto, maman ya Bwanya pe mayele, Dr Sarah Kiangata, ye azali lokola mo Christo ya malamu, abandaki journée na ye bisika na bisika pour na kosambela Nzambe pe kotika ba ambition na ye nyonso na maboko ya Nzambe. Mon côté ya bosani ke azali candidate pour na élection na députation nationale ya décembre 2023 pe azali membre ya FDC, ya autorité morale Dr Professeur Modeste Bahati Lukwebo Bosimbake abandaki journée na ye na paroisse catholique Saint-Martin oyo ezwami na njili quartier 6 et pa wapi akendaki kosambela Nzambe pe asalaki ba don ya ndenge na ndenge bongo na sima lokola kimbangiste ya makila akendaki pe na paroisse kimbangiste ya njili oyo babengi tuku kuna akendaki ko prier et pa wapi aprofitaki na occasion pona kosala ba don ya ndenge na ndenge apesaki ba saki ya loso basaki ya sima bakilo ya basete pe biloko ya ndenge na ndenge pona kosunga construction esalema na nkamba pamba ti biloko oyo ekozala acheminé na nkamba pona fête ya le 12 octobre 2023 ezali koya Bosimbake
alors asukaki wana te na njili quartier 1 epai wapi basanganaki na candidate na députation na élection provinciale mwana mboka Jackie Bello bango bakutanaki pona kotika pe badon na bango na église oyo. Mama Sarah Kiangata, le docteur mwasi ya mayele pe bwanya bongo ekuba oyo atondisami na ba idée ebele pona développement alobi na bana changu nyonso esengeli bazala kimia misala ezali komonana akendaki bongo na kinkole na paroisse kimbangiste kuna pe asalaki même geste badon ya basaki ya ciment basaki ya loso bakilo ya basete pe biloko ya ndenge na ndenge oyo esepelisaki ba fidèle nyonso ya église kimbangiste kuna na kinkole bongo na soka ya tourner na ye alobaki boye na micro ya Info Lingala. Lelo ezali mokolo oyo tozali kopesa tozali koprepare biloko ya kotinda mpona mokonzi ya bule infrastructure biloko ya kolia biloko nyonso ezali na posa mpona nkamba mpona le 12. Alors mpona soutien na ngai yango na ye komema namemi 20 sac ya ciment 20 kilo ya clou 4 sac ya ciment yango na ye kotika mpona mokonzi ya bule biloko ekoki kokende mpona kosunga lingomba na biso mpona maponami oyo nalingi naloba mpona lingomba na biso tozali ebele makasi jusque la organisation mpona maponami etikala kozala te ete tose soutenir mpona makambo tozali nango ya lingomba. Bosimbake mwasi ya bwanya mama social mama ya boboto azali kotambola bisika ebele pona kosala ke bana nzambe bazala kimia misala esalema surtout oyo esalemi ekokende directement na nkamba pe kuna ekozala esengo. Juju Okako, secrétaire national ya Ligue de Jeunes ya IDPS ya Kitaki Weekend eleki na base na ye ya makaku kuna na quartier Ngoma Kikusa na commune ya Ngaliema Igor Ntingi héritier Mapinemba pesi ba détail. Ya biso Ngaliema Juju Okako azali kolemba te ba quartier nyonso ya commune ya Ngaliema bazali koyamba ye. Juju Okako oyo azali secrétaire national ya Ligue de Jeunes ya UDPS Tshisekedi azali kotambola bisika na bisika pona kobeta lisolo pe kotalisa vision na ye koyeba ba difficulté nyonso ezali koleka na ba différents quartiers ya commune ya Ngaliema. Weekend eleki akendaki na base na ye ya makaku kuna na commune ya Ngaliema mingi penza na quartier Ngomba Kikusa epai wapi akendaki na avenue Kinsaka pona kotala eloko nini ezali koleka kuna. Sur place asalaki causerie elongo na ba mama babetaki masolo etali l'élection atalisaki bango esengeli kopesa nani confiance pour na développement ya coin na bango. Boye Juju Okako ya biso Ngaliema ayebi ba problème nyonso eza na coin na bango azwaki ba doléance ya ndenge na ndenge balobelaki likambo etali nzela likambo etali mai bazali vraiment enclavé courant pe ezali problème moko makasi po na tina na bango ba doléance nyonso ezalaki capté 5 sur 5 epai ya Juju Okako ya biso Ngaliema a promettre bango kolobela bango pe ba solution ekomonana asengi na chef de l'état asala lumbango pona ko résoudre problème na bango. Lelo nayaki na kati ya Ngomba Kikusa précisément na Bwadi mena avenue Kinsaka référence na yango makaku nayaki awa kosolola na ba mama babengisaki ngai poto solola makambo etalingi bapona ezali koya na décembre 2023 mais ba difficulté otokutani nango awa eza que bango awa baza na problème makasi ya nzela yango eza na veni bulu moko ya munene eza na veni Kinsaka donc pona koleka kokoma awa j'espère ba image bokomona bino moko donc à partir ya 20h circulation ezalaka lisusu te baza vraiment enclavé baza na difficulté ya mai baza na courant ya malamu te yango bato senga na président Fachi Beton balobi na projet à 145 territoires misale ezali komonana bamama baleli balobi que cette fois-ci bako renouveler confiance na bango et pas à président Fachi parce que bazomona toujours continuité à volonté politique na ye libulu wana érosion wana si avancer makasi awa ba accompagner Fachi Beton parce que bamoni musale ezali kosalema balobi cette fois-ci akanisa bango eza bote ya biso Ngaliema Juju Okako azali kolemba te elombe mobali azali kotambola bisika nyonso pamba te ye azali mwana commune ya Ngaliema eyebi ye pe ayebi mindondo na bango abeti tolo alobi esengeli ba doléance nyonso ekoma esika esengeli.
Emmanuel Mwanangani azalaki pe na weekend moko très chargé papi abandaki journée na ye dimanche 8 octobre na église Eden Mission kuna na makala pe asukisaki na quartier Mabulu 2 epai wapi asololaki na babasi na ye Igor Ntingi héritier mapindemi. Weekend ezalaki très chargé pour Emmanuel Mwanangani Mayemba oyo azali numéro 1 ya Asbel Babengi les amis de Mwanangani Mayemba AMM na mokuse azali pe cadre na parti politique Babengi regroupement de démocrates tshisekediste oyo ezali dirigé epai ya mwana mboka Sylvain Mutombo bosimba keloko la chrétien malamu nyonso ebandaki na église Babengi communauté des assemblées charismatiques Eden Mission kuna na commune ya Makala epai wapi ye ayaki ko prier ba fidèle nyonso ya Eden Mission ba sepelaki na ndenge ya kosakana te na présence ya Emmanuel Mwanangani Mayemba oyo akumbi mokumba ya commune ya Makala oyo azali ko beta tolo pona bana ya commune ya Makala na mbala moko basali na Nzambe ba pesaki maloba atalisaki bango eloko nini ye ayekosala papa ye nzale fili ndenge kaka ba mesana koloba ayaki maboko pamba te don moko ya ba maputa ya kitoko epesamaki epai ba mama nyonso ya Eden Mission batundisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te pamba te eloko Emmanuel Mwanangani asali ezalaki vraiment surprise pour na bango. Mayemba pour votre amour, pour le geste d'amour. Merci pour l'église. On papa offrir biso mama puta toza mama na esengo. Papa, on va te voter, vraiment, on va te soutenir. Merci beaucoup pour votre amour. Kolongwa na église Eden Mission asukaki wanate akendaki na quartier Mabulude epai wapi akendaki ko beta masolo elongo na ba base na ye pona kolobela bango makambo etali ba enjeux électoraux abetaki masolo elongo na bango atalisaki bango vision na ye pe alobi ye azali candidat na ba élection pona députation provinciale na commune ya Makala ateiba na Makala esengeli bazala vigilant bakeba pona développement ya commune na bango esengeli bayeba nani bakoki kopesa ye confiance boye esukaki wana te kuna pe don ya maputa epesamaki batu ebele bazwaki yango ba mama balobi basepeli na geste Emmanuel Mwanangani Mayemba asali to umeli tamulai tozwi député na Makala te tozo voter soka ye ko yiba voix akena ye mena turo to lobaki faut voter mutu na biso moko nesengo na koyamba mwana oyo nakutaki na kata panyene bale mutakolokota azalaki te na lokoti ye lelo mwana latinga elamba lelo apesinga lokumu ya mama mwana ngani Mayemba na yambiye na kati ebale nyonso ezali koleka kitoko ba quartier nyonso ya commune ya Makala oyo bazali koyamba visite ya Emmanuel Mwanangani Mayemba bongo ekuba mwana mayele oyo azali koloba ezali kotalisa vraiment que batu ebele baza na vision kitoko lokola Emmanuel Mwanangani Mayemba azana yango. Coordonnateur ya Fondation Norombungu pe délégation ya famille Sonta ba visitaki weekend eleki ba installation ya complexe scolaire Mama Pemba kuna na Kisenso pe ba ferme ya Norombungu ezwami kuna na Mongafu la Ladilandu ba détail. Complexe scolaire Mama Pemba ya Fondation Nerombungu ezalaki honoré weekend eleki na visite ya coordonnateur ya ONG Oyo Bobo Mbungu azalaki accompagné na 3 membres ya famille to bana ya Polo Santa mingi penza Cléence Santa Imelda Santa Pedorcas Santa boyeba yambami ya complexe scolaire Mama Pemba Oyo babandaki nanu na culte scolaire Oyo ezalaki organisé na complexe scolaire Mama Mbungu Oyo ezwami na commune ya Kisenso epai wapi bana batangaki après-midi boye na maloba na ye coordonnateur ya Fondation Nerombungu Bobo Mbungu asaliwaki personnel nyonso elongo na ba élèves pe a remerciaki bango pona accueil oyo ba réservé na délégation oyo ye akambaki na ngambo mosusu Cléence Santa ye na kombo ya bana nyonso ya Polo Santa azwaki maloba pona ko encourager ba élèves batanga na ndenge ya malamu soki bazali kozela avenir moko kitoko pe abakisaki kolobake ye
azali deuxième fils ya collaborateur ya honorable Nero Mbungu. Après école Nero Mbungu, délégation ya Bobo Mbungu, bango ba se retrouvaki elongo na suite na bango nyonso na ba atelier ya fondation Nero Mbungu pour na ko découvrir cadre kitoko oyo ezali ko pesa formation moko pratique ekuba et pa ya bana nyonso bazali ko yekola technique mingi penza électricité mécanique coupe couture informatique pe oyo bazali ko yekola na complexe scolaire Mama Pemba pe ezali ko sunga bana ibele bazali ko tanga na ba école ya nzinga pour na ko immortaliser passage na bango na ba atelier oyo Aimé elongo na deuxième ya Polo Santa bango batiaki ba signature na bango na ba livre ya ba atelier na bokambami ya coordonnateur principal ya complexe scolaire Mama Pemba Nidol Chatukila pe délégation ya Bobo Mbungu ba visitaki tour à tour résidence parentale ya honorable Nero Mbungu, bâtiment administratif ya école, salle polyvalente d'Etamour, fondation Nero Mbungu pe chantier Mama Pemba et longo na ba installation nyonso telos de la même structure. Bosimba Kelibosa Bapanzi Sango, Imelda Santa, fils aîné ya Polo Santa, ye a remercié qui peut a félicité qui honorable na bijou oyo. Honorable Nero Mbungu a pensé vraiment na éducation ya bilenge, ya commune ya Kisenso pe zinga. Kolongwa na école ba visiteur oyo ba komaki na ferme honorable Nero Mbungu oyo ezwami na quartier Lemba Imbu na commune ya Mongafula. Sur place ba admiraki cadre oyo pe ba félicité qui lisusu fumwa banga moyo pona initiative oyo azali kozwa pona kosunga bato. Bazalaki vraiment curieux ya ko découvrir na nouvelle ferme oyo na capitale ya République démocratique du Congo, Bangulu, Bantaba, ba poisson oyo bazali ko bokola makuna na concession moko ya munene. Pena note moko ya satisfaction nde mwana ya Nero Mbungu Bobo Mbungu elongo na délégation na ye bautaki na Hollande batikaki ferme oyo pona kozonga na résidence ya honorable Nero Mbungu fumabanga moyo epai wapi bazali kovanda. La couleur de Jérôme qui assemblée des saints ya Kaouka la Bokambemi ya pasteur Jetromba ya ba salaki dimanche 8 octobre cérémonie à consécration ya ba ministre de Dieu pe ba bondela ki makasi et pa na bana nzambe oyo bazali ba candidat na ba élection ya décembre 2023 Stéphane Skande Nathalie Kela Kapenda. Lettre à apôtre Paul na ba Thessalonique chapitre 2 ko banda na premier verset ti na 6e nde esika mate ya pasteur responsable ya assemblée de saints na Kauka Jetromba ya avandisaki mate ya na ye o ezalaki basé na ko consacrer 2 ministres de Dieu oyo babimi na église locale na bango ya Kauka. Pasteur Jetromba ya insiste ki pour na ba résultat na ba pasteur oyo esengeli ba présenter na ba ministère na bango ministre de Dieu esengeli a souffrir pour na musala ya papa et bota assurance et pa ya nzambe wana izalaki maloba ya pasteur Jetromba ya na mate ya na ye pour na ba nouveau ministre abakisaki ke ba prédication na bino ezala basé te na ba erreur to pe ba motif impur to pe na fraude bo sepelisa batute pe bo flatter bango te bo keba na cupidité pe lisusu molimo ya koluka koyebana bango yeyo bazalaki présenté liboso ya assemblée de Dieu 2 ministres de Dieu pasteur Jonas Katai pe pasteur Esdras palekaki mbala moko na cérémonie ya prière ya consécration kaka ndenge bilili ezali kolakisa désormais et le baki pasteur titulaire Jetromba ya Jonas Katai pe Esdras bokomi ba serviteur de Dieu bokomi ba ministre ya évangile ba pasteur confirmé cérémonie oyo mibale ezalaki prière oyo basalaki pona bana na nzambe oyo ba déposaki ba candidature na bango pona ba élection ya décembre 2023 tomonaki frère Nono Mayamba pona municipal na Kimbanteke frère Willy Kavula pona national na Tchangu sœur Noëlla Tampo pona provincial ya Kalamu frère Jacques Akongo pona Yaouma na province orientale frère Daniel Boyenge pona Mbandaka pe frère Jean-Claude Sungula pona députation nationale na Funa prière ya kafu ya basantu esalemaki pona bango nyonso elekanaki bongo kitoko.
Honorable Mbungu assisté qui week-end eleki na première répétition il y a artiste musicien Félix Wazekwa et le orchestre naye cultura pays vikuna na salle le Bataclan il y a honorable Mbungu oyezwami kuna na commune ya Matete Bolanda impression naye na micro il y a héritier Mapindemi. Je sais pas dire pour la réponse là, la mission. La merci à Toko, groupe président Sion, Moussino, de population qui a le grand niveau. Donc, il y a un moment donc, le groupe là, au sommet président Sion, Moussino, l'architecte le plus intelligent, va réclamer groupe il y a 22 KVA, au lieu de 8 KVA, au sommet président Dimitro. Tout ça, on a honorable, mon matériel. Ça, honorable, Mbungu. Oyo, Asungaka. Congo Mobimba, Sotobi qui sait ça, ou bien Matete, au parti pris. Mais parti pris, exacté, il y a Asa Papa Rabana, il y a Congo Mobimba. Honorable, danger. Nenge Azongsi, vient à Bisso, Mokwa Bongo. Félix Wazekwa, Asoni Oumi Buitande là, donc Matete, il tombe maintenant, vient à Bisso Pena, Wazekwa, il faut acquérir le bosso. C'est un azongisi bavol na ye na destination ya Kinshasa Gemena Kinshasa oyo eza kosalema à travers Airbus A320. Bana Sidu Bangi Mokulungande Domo Tokos CAA innovation cette fois-ci à partir du 9 octobre à Talisimi Sunaye na province ya Sud Ubangi en général Peville ya Gemena en particulier Bana Gemena oyo ezali vraiment ya bino CAA azongisi libino bavol na ye ya Kinshasa Gemena Kinshasa oyo ekobanda kosalema chaque lundi pe jeudi à travers Airbus A320 sécurité confort na expertise na ye ya 30 ans na service ya peuple congolais CAA kiese na kiese na oetali développer bo welsa welsa extension nyo surtout ya cyber Eric oyezwami na ville province ya Kinshasa Nathalie Kela Kapenda nini nguli susu boye kondeko ozalaka boye menini boye ko isangai malembe teko ya Kinshasa ofandi na 24 communes pe na ba province tope na Brazzaville yeba yango que masolo ya développerie édition 2025 ici est parti du 4 octobre au 7 novembre 2023 yo mazuwa ici à Pongwami yaka kotonte chance na yo autre occasion ya komona États-Unis d'Amérique mboka ya oncle Sam grâce ya Nzambe Congo yaya même continent masolo ya développerie na Afrique centrale Mobiba yeyo ADG Eric Mwamba patron ya agence de voyage Eric Travel oyo ekanga masolo na Kinshasa ya kosambesa te na $5 ya poma par personne papa maman mema famille na yo Mobiba bona kontente chance yo pe bamenga yo kanyo awa condition eza te awa na agence de voyage Eric Travel bazali ba spécialiste na développerie na Congo Mobiba grâce ya qualité et traitement ya photo matériel ya kitoko pe bagent expérimenté bazali ba professionnel okanisi esili lufunuti na bagence Eric Travel prise en charge peu famille d'accueil ezali 100% assuré et chaque année plus de 1500 gagnants babimaka awa tala ba preuve on a compété de développerie na bagence Eric Travel yaka na adresse oyo na Mikonga na commune ya Ntele ozali sur boulevard Lumumba numéro 44 na quartier Mikonga na commune ya Ntele référence CCT non loin ya alimentation régale na Victor 1 na Matonge avenue Victor numéro A20 en diagonale la maison communale ya Kalamu
bongo na Victoire 2 na commune ya Kasavubu tozwa mis sur avenue Bongandanga numéro 2 na commune ya Kasavubu na kati ya immeuble PP Center bongo na rond-point Ipen tozali sur avenue Marine numéro 1189 na quartier Ngomba Kikusa na Binza Ipen en face ya entrée principale ya église de la Porte na commune ya Limete tozwa mis na avenue 11e rue numéro 119 quartier industriel référence CFR na Kitambo magasin avenue Kasavubu numéro 3 na quartier de l'Ipak na commune ya Ngaliema référence rond-point Kitambo magasin aussi Katena supermarché Facebook bongo na commune ya Masina na Tchangu ozwa mis sur boulevard Lumumba numéro 38 quartier sans fil na commune ya Masina référence entre Kimuta Oza Mobimba. Bosozoke journal ya pepe pona pepe yango ekomi na suka soki bosepelaki nango bopesa merci na Igor Ntingi oyo akumbelaki bongo édition pazaki na sima caméra montage sima makina Christian Kiangebeni pe Fabrice Lundomi journal ya pepe pona pepe zaka supervisé et pas héritier Mapindemi coordonné et pas Stéphane Skande Bandeko botika malam au revoir Bana Sidu Bangi Mokulungande Domo Tokos CAA innovation cette fois-ci à partir du 9 octobre à Talisimi Sunaye na province ya Sud Ubangi en général pe ville ya Gemena en particulier Bana Gemena oyo ezali vraiment ya bino CAA azongiseli bino bavol na ye ya Kinshasa Gemena Kinshasa oyo ekobanda kosalema chaque lundi pe jeudi à travers Airbus A320 sécurité confort na expertise na ye ya 30 ans na service ya peuple congolais CAA kiese na kiese